Donc cela veut dire ceux qui zooment au Lobaki, ben il y a un modèle de théâtre. Bacha ya Gabi boyo. Non. Il y a Gabi il y a Libaya. Et puis il y a Gabi no tangi na un modèle. Un modèle ba fille belé ce ba jouer pena qui tcheli bien. Ce ba jouer pena bilamba mi kusa pene pene nzoto mona na c'est ya Gabi. Kolongwa pa ya modero. Na boteli modero ba koko lelo bwana ba ngona banzonzingi wana. Yo pe zumo bengisa ba ngona banzonzingi na yo. Bana nanga. Ozana faire na papa na yo. Naza massa note na papa no parce que papa a bimission na théâtre massa nanga Tony le défendait. Idole les années. To solo là. Moi je suis na les cabines na maé. Les autres moments sont jouer bakanye arabe. A tché make-up té a pakolika poudre. Idole les années. Belle vie. Belle vie. Les autres moments moi sont jouer ba onyo kolaé mawa. Idole les années. Na okite loba, zoom loba. Bo teninga rigueur te. Obike na époque wana te ko zo scénariste moko ya mwana mwasi aki ko sauver bana basi. L'état bana mibali so bazo koma ba film na ba scénariste na ba producteur ezaki kaka plafond. Donc ba exploiter yo. Corps ba exploiter yo na mbongo mabe ya kasha mabe mais tant on sert na biso mindondo personnam tant aye azui producteur arme lourd o ezambi ombi akamuto abita masolo et puis na bibo ça va non zane faut futa masumu mbongo na faut na no consommer yo donc venir comme ko consommer Cardozo na ndaku ya cousin na ye OK Cardozo comme moi si ya cousin ya vini cousin ngweza Omar Kabongo. Bon moni comment on appelle scénariste c'est faut ba film soko na exposition tant que ça déjà exposition boyebi mutu azo exposer le konazo teka alinga keza la ndenge ni ata mwa kwanga balongola mwa lokasa batiki boye e kongo pembe et attirer mutu asomba eza première partie ya film deuxième partie ça li complication les alaka nini ezalaka développement il y a intrigue développement il y a maman na likambo intrigue ezali nini chaque fois na yebisa babino intrigue ezali eloko ba Nigeria ba Daniela biso. Salut à tous les internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous avez capté Bisso. Partout dans le monde entier, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Papa Koulouto, famille Libota. Merci beaucoup, Nabino, tout Bolandara Bisso, la chaîne Nabino Active Final Télévision, chaîne Oyo, Ezali Awa, Pona Kolobela, cinéma ya Congo, to théâtre, to Maboke Ndenge Bobengaka. Merci beaucoup de m'abonner tout. Il y a Active Final Télévision parce que na komona. Merci beaucoup na famille Libota Mobimba parce que bozala kawana soki kaka yo sabona notification côté lio maman tangu émission koti parce que ngai na bino il faut te mettre ma solo ya maman Bellevie ma solo ya Bellevie Kandi Poutine de l'écriture actrice comédienne oyo lelo azosala fierté ya cinéma congolais en tout cas na pese bambote belé sika zali et na pese pe entourage na tout ainsi que ba technicien na bambote belé lokola Tony le défendeur et Masananga Gelor Kimbimbi donc bambote na ebelé et puis merci beaucoup na Marina Laba moi si ya mwindu ya ngolo Marina Laba merci beaucoup na secrétaire Sylvie. Voilà, famille Libota, bino boyebi papa Kouloutou soka yé, na yebisaki bino to pesi ba tout devoir. To ça la promotion ya ba artiste. To tika ko fingela ba artiste batu. Et mot d'ordre na nga lelo en tout cas famille Libota nazo monango boyebi sa batu ke famille papa Kouloutou alobi mot d'ordre ezali bossa la promotion. Bossa la promotion, bossa la promotion, bossa la promotion. Donc promotion de ekotombola musala na biso. Voilà pour comprendre biso ce qui to sala
moi makelele boye d'ici là dans quelques jours bozo soit surprise elle me tolinga koloba ngote tozo koma pena isika o ezo senga ba émission pena masolo ya Bellevue salamaka kala mingi te donc quelque temps wa kala mingi te masolo ezo salama bozo suka na décoration bozo suka na habillage et puis masolo ko changer kaka awa na Actu Final Télévision. Merci beaucoup na Cordon Micho azali ko coordonner Actu Final Télévision a simbi pena côté Massini kuna ako manyola montage réalisation ezo salama et puis bande konazo bisabino ba filmer bientôt ezo zonga na Actu Final Télévision parce que ezali chaîne ya théâtre et le belaka artiste comédien il faut bozo rappeler ba filmer bozo ba filmer le lenge ya ndenge na ndenge et ko komela bino na Actu Final Télévision. Voilà, je crois bien famille Libota on vous a de partout la maman chérie à moi si na Londres. Vous sepeli na Crime de la Noblesse, votre film et votre série oyo et kotibino na mitema et pesibino ba conseil. En tout cas et sali makamunango Crime de la Noblesse et sila kibongo na 10e épisode. Je crois bien bon moni nenge film suki. Na yebisa kabino chaque fois pièce mon film ezali na 4 parties. Scénariste, il faut que papier bon noté. Pièce mobimba, ezali na 4 parties. Première partie, ezali exposition. Deuxième partie, ezali complication. Troisième partie, ezali apogée. Quatrième partie, ezali dénuement. Autre bengaka conclusion. Jerry Kobetox, heureusement, les Kanaïna. Donc, par Modero Totokani, les lois à mettre na biso. En tout cas, on appelle ça que merci, Makasi. Hier, on appelle ça biso boule. Que bon ne ina. Bon ne quoi apprendre théorie. Bon ça la rara na pratique. Donc, film est à 4 parties. Bon, moni. Comment on appelle? Scénariste, il faut voir. Film est sur une exposition. Tant que ça, déjà exposition. Boebi, moutou azo exposé le ronazo teka. Alingakeza la nengeni. Ata moi kwanga balongola moi lokasa. Batiki boye et quand on pembe et attirer muto somba et ça première partie il y a film deuxième partie ça les complications les alaganini et ça développement il y a intrigue développement il y a maman na likambo intrigue ezali nini chaque fois na ça bino intrigue ezali eloko ba Nigérien ba Daniela Biso parce que ba Nigérien novelas ba vandi sa kapena intrigue. Intrigue ezali ba événements principaux et ça la intérêt à film muto landango. Ezate bolo ba makamba film boy, bo ça une publicité moko boy. Ça n'a rien à voir. Ya omoni ba congolais ça bino so comme film vandi sa intrigue. Ndenge mama Bellevue kanda vandi sa intrigue. Ce qui peut ezali likambo télécommande mais aux yeux la télécommande bois qui yango na lupanga ba voisin. O bandino kotala ba film parce que o ko zo tableau o ko sauter. Parce que ça ma film monsieur les canaboé au tali tableau to zappé nanu après to kozonga to le ki saloko eza YouTube ngape na novelas na sara bongo ba tableau monsieur pe intéressant ngati mais na lobité que ça mabe mais peut-être intrigue vani makasi na tableau oyo là monsieur oyo landaki o wana donc maman Bellevue coup de chapeau à toi lelo na yebisa rabino ke Bellevue kandi soki ba télémisien boy na cinéma ya Congo. Ba scénariste na manqué bino respecté parce que ngamo na za scénariste ba télémisi ma Bellevue ba télémisi nga ba télémisi ba scénariste nyonso toza ba doublir na ye to supporter parce que film oyo Crime de la Noblesse ndenge bandaki na ndenge komaki na apogée parce que apogée zali c'est le parti le plus long il y a film to ya tableau. Parce que apogée, si vous avez scénariste, il était au couchité mabé, au koya mabé, au boukani loboko. Donc apogée, complication il y a un apogée, dénuement, après apogée il y a un dénuement, exposition il y a un apogée, apogée zali partie au batu ba que a film oyo ndenge comme ko kende boy, tension baisse ya tension et comme ko kita parce que to chité, ndé bomoni 10e épisode. Ezali dénuement, conclusion. Bomoni na chaque tableau, nenge film souki. Bomoni nenge Bellevue, oh, ba nga ba ko sele makambu. Acheli Cardozo poison.
bomoni ndenge azalaki ne innocente ezalaki nango baje ya Cardozo parce que alia mbongo ya bato ya Vini alobi na kokonsome yo na konta mbongo nao oyeke ba mibala bongo bazali olia mbongo na ye pena bibo ça va ndenge ozane fo futa masumu ya mbongo nanga ifo na konsome yo donc Vini akomi kokonsome Cardozo na ndaku ya cousin na ye ok Cardozo akomi mwasi ya cousin ya Vini cousin yango eza Omar Kabongo et Vini alingi otika te alobi mbongo na ngai ya pasi na otindelo na poto na olala te yo lia mbongo nanga na kokonsome yo nde bomonaki film ekomaki wana et toye koshite lelo Belle-Vie nzamba sali ezalaki nango ete parce que ser na biso mama top azalaki pena na kanda ya Belle-Vie asilikaki makasi preuve ane na suka boyoki alobi nafingi mwana mwasi ya batu nalobi ke ye mutu atieli Cardozo poison mais or ke ezalaki nango Belle-Vie te et Cardozo fait des comptes babengani ye lokola milimo mabe na ndaku ya Omar Kabongo talaka bandeko ya basi balingaka basi bandeko ya mibali te mpona nini te tolobi teke mama top alingaki Cardozo te alingaki Cardozo mais eloko esaliki ayi na Cardozo aloba peke bima na ndako ya ndeko nanga mpo Cardozo azali sorodiongo asali makambo oyo alingaka memisa Omar Kabongo ngambo et puis bomoni mpe ndenge Dacosta tonton Daco na couple na ndenge esuki bomoni ndenge esuki donc nga na yebisaka bino chef ya famille Libota omoni mutu soko ayebi musala soko oyebi soko oyebi te kende koapprendre donc Belle-Vie kandi cope oyo omoni cope oyo ya cinéma preuve ane soko akendaka ina parce que po bando sala makambo osala lelo tolobi te ke bandeko nyonso bakenda ina ifale ka basala makambo eza mpe na bato mosusu boke nchiki boye distrait na nchiki aleti nga pa modero totokani formation donc na melango pena ya komela boke na kotia ya mode micro yebisa atanga 5 bana na yazaka fier pona bango aotanga jo ya beauté deuxième république ya litutu na elongi ya kotanga parce que naza parmi bato bazwi bana bazwi bénédiction pas ya modero totokani et puis moi je suis formé na scénario donc Belle-Vie kandi coup de chapeau famille Libota félicitations film esili biso soki film esili ezakate ko botala nanu ba publicité botala nanu ba émission te Belle-Vie c'est l'industrie de cinéma olobi nanga papa kuluto olobi yango na lobi yango est-ce que omoni nga na ko sona na ba chiffre bandeko na biso théâtre basala 4 films par mois te toi na actrice moko asala 4 films par mois de semaine moko na moko za na film nango journée moko za na épisode nango depuis mon an sous tilelo na salon je mets tout le monde en défi bo yebisanga parce que ça dans la Belle-Vie yo pas komi ko lexa ki jalelo yo ko muto asala 4 films et puis 4 films quand na Belle-Vie TV so que na deuxième chaîne 4 films par mois donc au total 8 films il faut avoir professionnalisme des moyens pour ça makambo Belle-Vie au sala alors bande on a famille Libota bo kendaka te o ba fengi Belle-Vie to ya ko répondre te bébé za makambo ebele ko lobela lelo aza patrimoine munene na théâtre na okaki tonton na biso moko boye awa na rubrique na baki na no éviter batu mais lelo na ko éviter mututé mais en passant kaka na la seka ke soki zombie akuta eno ata liota o chota mo linzaka tonton na biso Zuma alobi Belle-Vie aza modèle te na théâtre ah okosa Zuma biso ngana yo ndeto ziba modèle te na théâtre ngana yo ndeto ziba modèle te na théâtre et ngako tuna ko lobake quand moi j'ai commencé à jouer tatou ya muluba na Kinshasa mutombo azalaka te jeune abima na groupe évangéliste azalaka te baluba nyoso to ba jouer chiluba bazalaka te nazalaka le seul mwana muke devant qui Tatou Kabiombo Kalombo Tatou Pajero personnam botangelanga muto jouer ki muluba liboso na nga na l'époque wana azalaka te et peut-être ba jouer lelo pe na ba ke ba modèle nanga parce que Zuma wana modèle te na ba personnage no joueur ya on est Christian Manang asali ba entraînement fu finir na premier épisode ah vous aventurez makasi lelo soki mwana mwasa zo jouer na suki nanu ya arabe sans acha make-up
idole les années. Tout solo là. Moi, je suis dans les cabines, les autres sont joués bakanier arabe. A tché me capté, a pas collé à poudre. Idole les années. Belle vie. Belle vie. Les autres sont joués bakanier mawa. Idole les années. Na okite loba, zuma loba. Maman na ozo kumisa aza jouer za lokolo moko. Abeta lokolo moko ka gauche. Yé pour jouer bien fois quand la ka mutu mangala mabe. Aza ka fi moya mangala maman moko ya munoko lokolo moko. Aza monopied. Ba benga ngo bongo monopied. Ba jouer ko so azu balle na gauche. Il faut Azouer on a droite, il faut l'exarati à gauche pour et la retirer. Voilà le bamakambu, oh yo maîtriser te. Belleville lelo as un modèle de théâtre. Bana basse belé lelo bazui goût. Ya ko sala théâtre grâce à Belleville. Bana basse belé lelo. Obi lelo na beta lisote tika na beta on. To vivant à l'époque mo ya nzonzing. Ba tio na nzonzing mais faut la montalaka. Faut la plafond ba basi. Bo tenir en rigueur te. Obige na époque où on a tenu scénariste moko ya mwana mwasi aki ko sauver bana basi. L'état bana mibali so bazo koma ba film na ba scénariste na ba producteur ezaki kaka plafond. Donc ba exploiter yo. Corps ba exploiter yo na mbongo mabe ya kasha mabe mais tant on sert na biso mindondo personnel tanga ye azui producteur arme lourd. Oh les amis, on bien quand tu habites ma solo. Tant il y a mindondo azui producteur arme lourd et puis ça peut sur on dirait pas comment peut pas titical. Et ayaki ko sauver bana basi ba comment ko ya parce qu'il y a mindondo groupe Salongo groupe Salongo. Il faut convaincre. Il faut convaincre. Il faut convaincre. Il faut nyarkos aller bâtir un scénario té. Il faut convaincre. Donc c'est un abisso à sauvaka banabasi. Il y a un moment dans le baraque, ce que maman bomengo. On appelle ça cours, on appelle ça répétition dans groupe Salongo, on appelle ma bomengo. Maestro. Aujourd'hui c'est un abisso mindondo, aujourd'hui Belleville Kandi. Ce qui n'a pas beaucoup de commentaires. Au moins que ma mindondo, ma ambasala, Belleville au salam. C'est un abisso mindondo, ma ambasala, kokoma, ko diriger ba mibali. Il y a un peu Belleville au salam. Donc cela veut dire, Belleville ça mon kitani. A diriger peut c'est un abisso mindondo dans le film. Parce que Belleville non on a qu'à diriger tout le monde ba si là. Ba péchant a diriger bango nyos et puis la version version CD. Na cassette, il y a VHS. Série one. Voilà le problème na muto ayebi. Donc na yebi penako, na yebi histoire à théâtre makasi. Boye théâtre dans le yenge bokotika boye ba histoire te. Donc Belleville m'a dit ko koma na cassette. Ti les lois sur la chaîne na ye, Belleville TV et puis Candy Star Télévision. France 24 na TV5. Binos ko boana ni. Donc cela veut dire ceux qui zoom au lobaki Belleville a un modèle de théâtre. Bacha ya Gabi boyo. Non. Ya Gabi ya libaya. Et puis ya Gabi no tangi na un modèle. Un modèle ba fille belé so ba jouer pena ki tcheli bien. So ba jouer pena bilamba mikusa pene nzoto mona na c'est ya Gabi. À ça l'école na ye. Oui, on accepte. Et Belleville passe à l'école. So yo ça l'école ni. Boka télé vidéo oyo. Botinde la ye Zuma ozala mutu mona théâtre landayo ozala mwana moko bimisa lelo so batangi komone na théâtre o batu bamona ke osalaka musala obimisa bana parce que ngai kolongwa pa ya modero na boteli modero bakoko lelo bwana bango na banzonzingi wana yo pe Zuma bengisa bango na banzonzingi na yo bana nanga ozala faire na papa na yo naza masa note na papa no parce que papa a démission au théâtre, Massa n'a Tony les défendait. Voilà le problème. Donc, si on a que Belleville a un modèle, Belleville a un patrimoine. Voilà, deuxième partie. Cordon Mitch n'a pas téléma. Famille Botana, si on a félicité Bino,
Merci beaucoup pour nous bino ba film ya Belle-Vie Kandi ba vie on a mona na lingo mona ba vie wana te. Biso to ba vie wana te. Belle-Vie Kandi abetaka 100 tilikolo. Comment biso to ko matina to ko na ba 80 90. Lelo to redécouvrir. Ceux qui pensent na ba 80 c'est que biso na bino il faut to zonga na kotala, il faut to partager parce que pas na biso c'est l'excellence. Musala. Voilà. Cordon Mitch na ko telema lelo na koma te lelo na koma kuna. Voilà na telema. Donc ngana bino lelo to découvrir ce qui pena makambo ngana lobaki na baluka ndeni nzambe. Cordon Mitch oza wapi? Na baluka ndeni. Zela na longola non. To découvrir ngana bino se makambo na lobaki ya solo. To yena no awa. Chaîne ya Belle-Vie comment nango? Belle-Vie. Je crois bien boya. Belle-Vie TV. Voilà. Belle-Vie TV. Et ça chaîne YouTube, et ça chaîne ya TNTT. Et ça chaîne YouTube. YouTube. Voilà. Chaîne ya Belle-Vie yango. To zongele loko parce que to pe ça va voisin devoir. Ceux qui vont copier, vous foutez à droit d'auteur. Et m'a maman, vous foutez à droit d'auteur. Pour moi, c'est une promotion, et campagne à l'américaine. Tu changes ma données. Voilà, Belle-Vie TV. Azan a combien d'abonnés? Azan a 265 K. Cela veut dire 265 000 abonnés. Chaîne est déjà combien des années? Tout qui a fêté 6 ans. 6 ans. 6 ans. 6 ans. 6 ans. Donc, je crois que vous comprenez. Belle-Vie TV, chaîne YouTube, 265K, et puis chaîne Sali 6 ans. Ah, est-ce que tu as vu? Film et Nabiso, premier épisode. Premier épisode à film et Nabiso, crime de la noblesse. Crime de la noblesse. Crime de la noblesse, je crois bien. Tous la première, premier épisode. Premier épisode. Embadi mama manette ya. Telelo manette ya te na omona. Premier épisode. Yangoyo. Crime de la noblesse. 138 K. 138 K. 138 K. Premier épisode. Deuxième épisode. Et 4 K. Troisième épisode. Crime de la noblesse. Troisième épisode. 101 K. Quatrième épisode. Quatrième épisode. 104. Bozo mon abino mo ndenge toza awa. 138, 104, 101, 104. Donc, tu as des épisodes de bêtises 104 et 104. Oh, 101. Mais pourquoi famille Botana Tunabino? Pourquoi écart oyo boy entre ba épisode on a nous oyo 1, 2, 3? Pourquoi? Bokende. Ko partager. Film et sini na lobinanga. Oui, mais bokende sou ko partager pour bango yo ba rejoindre yé. Premier épisode. Il faut pas rejoindre parce que nous c'est l'excellence. Biso Musala nenge Mama Belle-Vie à Lobaka. Cinquième épisode. Cinquième épisode. 100. 102 K. Voilà la différence entre premier épisode, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, cinquième a dominé troisième. A dominé troisième. Voilà.
a dominé troisième. Cordon Mitch toya awa parce que ton kitati na CT toya awa. To pousse à moi tableau muke. Eza court court ndenge zawa. Ba kolanda na bango mais ba futa droit d'auteur. Toya awa 6e épisode. 6e épisode. 6e. 103 K. 1 2 3. Bon ça bon pour une famille bota. 2 3 poignée 4 4. Oh nyonso oyo kobanana 2 3 4 5 6 et rejoindre yé naza pour se rejoindre famille bota to la sabango qui est tozaka ebele pe tozaka partout. Voilà 40e épisode 7e épisode 7e épisode 107. Ah! Family Bota. Tala 7e épisode de Maramo asali be épisode on se tikali. Tala. Mais ce que bino bozaki na kanda ko tale makasi. Po leka leka bango. Po di bozaki pe na kanda makasi makasi bakisa me soute aleka ye. C'est ça on a tout ni bino. 8e épisode. Hein? Ah! Family Bota, 128 K. Ah, Family Bota Boba Isenga, non. Oh, eza contre, eza quoi? Maman moko azana bana na ndaku, alingi mwana oyo, ba mususu alingi bango te. C'est pas normal. 128 K. Magei azo bimaka boyika. Mais ye, 8e on a le barango. 8e on a le barango. Pourquoi 8e aza boy? Donc ça la promotion 8e makasi. 8e. 9e. Ha! Famille Bota pour décevoir ngai. 117 K. Ah! Famille Bota. 10e épisode. En tout cas, tableau est ezonga boy. 10e. 10e peut faire. Pour te souvenir na 10e épisode. 10e épisode. Azalina 19h du temps. Faut ça va pour jour. Mais 10e épisode Azalina 19h du temps. Donc on a ici un jour Azalina Ayuna 99 K. Donc 10e mot. Nazomona on dirait ndenge akobeta ba ono so toro. Na ba oyo ba osa ki mvuni oyo 128 K on a 117 K. Donc cela veut dire après l'épisode oyo ma belle via Chelibiso nini making of. A Chelibiso making of parce que film est silly, il faut botter la making of. Si ko yo na ba vie oyo surtout oyo to solo la nous pembe pe to solo la droit chemin. Est-ce que to ko sala exercice ya kobeta na bandaku? Bon ça l'exercice à kobeta nga na répondre binoté. Nga pe na za calculatrice ça mais non ça la ngoté. Bon tine na commentaire te pardon. Numéro na plus 243 98 15 35 131. Comment nga na WhatsApp. Bon ça la calcule nyonso esali combien de vie. Film moko crime de la noblesse. Asali combien de vie. Et puis na temps to loba lelo. Nous sommes 12h12 heure de Kinshasa. Ne ba vieux et salami. Parce que ton corps la pète au lamouki. Na di famille Bota force na ye. Makama bongwani. Mais tant émission ko kota nde to bandi o compter. To ça la skoyo estimation ya tous les ba vie o sali combien. Mais o sengote famille Bota. On a réussi notre pari. On a réussi. Nous avons combien de chaînes YouTube? Comptez à Africain, comptez à Batebele, et puis ici à Kinshasa. Mais bon, on aura un film Oyo. Bon, tu as un nombre de vies Oyo. Bon, on calcule la chaîne Moussous. Bon, on a que Papa Koulouta le Barapambate, Papa Koulouta le Bayasolo. Première chaîne, il y a théâtre na Congo. RTNC, il y a théâtre Ezali, Bellevue TV.
famille bota bomi mettre la maboko esika boza botombo la maboko likolo boloba shalom 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 nzambe na bolingo sali parce que oyo po Belleville sala boye ezaka ba prière na musala et puis nzambe inspira kaye yango bomona sala musala kitoko boye en tout cas ngana bino to suki awa parce que na baki na kosala bino nyonso tu opo film esili spiritus ezoya lelo le msusu présentation d'artiste to extrait ezokota titre à film ezoya spiritus 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 tomoni secrétaire oxygène na affiche tomoni secrétaire oxygène tomoni Mama Belleville yemoko na affiche ndenge ezalaka kaka tomoni Mama Belleville yemoko secrétaire oxygène vient nanga erataka te faut to famille bote faut to benge erataka te nani wana ya Gino ya Serge pasteur patron na affiche et puis tomoni lisusu vini na affiche donc na affiche o baza 5 personnes Mama Belleville secrétaire oxygène tonton Dako na katikati vient nanga erataka te Gino pembeni et puis na vini pembeni donc famille Bota tozela estrezo kota tozela présentation d'artiste ezo salama parce que on va présenter déjà baza 5 mais tous a déjà motivé film o ezoya ndenge to calculer na bino nombre de vies o ebeti il faut film spiritus eza obligé ebeta koleka oyo wana na yebisa bino famille Bota ngana bino to komika boy soki bootala te na sabino ke bootala te famille Bota il faut total totika biloko ezanga tina tokenda kotala wana e ba publier mutu boye basali boye ya kotala ba film soko ke église te zwa film à Belleville tala okomona ngo ke za prédication. Voilà, merci beaucoup Cordon Mix to silisi awa nzambe na bolingo apambola yo muto simbaki réalisation Cordon Mix et puis nzamba pambola un grand messier oyo azana motema ya bolingo M donc obiga na okatala kwa ba micro ekwei oke ba micro ezali donc un grand monsieur M oyo a bonzeli famille Bota et puis soki bomoni nga na olataka drapeau oyo Belleville aza rwandaise te aza burundaise te azali na kati nzamba yebi pourquoi tchaki na République démocratique du Congo yango bomoni nazolata désormais na émission na nolata oyo pour dire aussi à nos frères africains, il faut regarder de séries télévisées de votre artiste congolaise, Belleville Kandi. Elle est à Kinshasa, elle fait bien son travail. En tout cas, vous sentez Ndinga, vous sentez, hein? Ok, quand tu cours, tu es anglais. Si vous avez héroïne de la bino babé, héroïne de la bino babé, promotion en anglais, vous aussi besoin. Promotion en français derrière ton bandit, on est en anglais. Tout est cassé dans Belleville. Libanda makasi et ça bien. Merci beaucoup na maman Fifi Makuta depuis les États-Unis. Merci beaucoup na mamita Dina. Merci beaucoup na maman José Lusadoussou. Merci na famille Bota Nyonso. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.